ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolonga kude. Ok pale jambo komale. Coucou, boya ebele na sous le baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera boya ko s'inscrire na sous le baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayoyo. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te bele bisika biso bizwi bino nzambalo la ebako pambola bino bande konanga na bomesenika nde bolandaka mama leki na bino la danoise. Vraiment bisiko ezali esengo ezala soit moi kopo ti moi kopo café, pourquoi pas vin blanc, vin rouge, ça dépend oyo kaka ekosepelisa yo okozwa pe moi coca na whisky muke ezaka tokos ozaka ba hypocrite te bayenge na bande ko biso bundu dia Congo na église ya PV ya longo et puis topesi vraiment lo sako respect ebele na ba chef coutumier na biso surtout lelo tupenza précisément oyo ya Équateur topesi bino respect makasi tokei na ba Shalom, Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba Shalom bisika bizwi bino et puis boboto bondeko na ba oya biso église ya catholique, toute tendance confondue, je vous love bambote ebele boboto na bandaku na bino. Bandeko nanga toye to solola, lelo tozali ko solola likambu na photo, likambu na photo, bandeko photo yo estamboli photo yo emonani mokili mobimba ndeka mama leki alobaka nayaka na suka tango baninga nyonso balobeli photo bakumisi basepeli batongi basali yo bango basali la danoise yaka kolambusa conscience bandeko na ngai bandeko ezali pasi na mawa na mikolo oyo komona basali na nzambe oyo bazali kosakana na nzambe oyo bazali ko bebisa communauté oyo bazali ko bebisa ba famille ezali vraiment pasi na mawa bandeko nanga kotala Denis Lesi ozali pasteur mwana wana Peniel aza mwana na yo te Denis Lesi azali mwana koma kobenga yo papa spirituel na ye azali mwana oyo boti te pona yo bima na ye na kilote ndenge wana ovandi na ye na salon ozo yamba mondimi mwana oyo aza mondimi epai na yo Denis Lesi yo ka soni papa ezali malamu te est-ce que biso to mona bana na yo Denis Lesi yo lakisaka batu bana na yo exposaka bana na yo latisaka bana na yo ba jupe ya mikuse o Peniel alati Peniel azana mipende ebele ndenge wana mipende ya minene ndenge wana
ale azali ko bimisengo libanda lati miniji pa mukie aye ko vanda na opembeni azokoka ko vanda ta kotion na sima boye suka fungoli kama kolwa telema kaleswa Peniel ekomonana mipende nyonso libanda yope omoni ke Peniel aye kotala yo ozalaki na pantalon okei na ndako koti olongoli kolati coupe pona bosa ela biso nini exposition de cuisse eza kitoko te papa la musa conscience esiko ozali bandeko nanga botika kozwa makambo na loyenge botika babimiselaka bino bakombo satanique pétage eza kombo satanique bolata yango te bondima yango na bavi na bino te on a pété ba plan soko pété ba plan libome bandi yo stress ekokotela yo liboma penze ezolanda o foolish bokeba na bakombo oyo diable azoyela yango na kati ya mokili bakombo oyo diable azoya kokotisa na société na biso mpona tolala pongi mpona toyeba te place nini tokokende ekomi kaka mutu moko asali buzoba boye eza ka pétage tobotika ye kaka azopete baplan na ye kaka eoleka nango te bolekisaka biloko mosusu te bandeko nanga kwanga oyo balakisaka Peniel na ye pa na yo lelo Peniel oza divorcé na ngai na yebi te bachaka point na vie ya moto te ngai na koyi kotia point te ke lobi kuna yo kozongela mike ou pas mais na modèle yo sali na mutakala no ndenge monani ko fiba oyo fibi bandeko na ngai eza pasi pona mike kalamba ya zongela yo lobi il faut zwa pe mobile no mususu lobi faut bande la vie pono yana mwana muke posa nzoto ezali oza pe wana faut continuer pe ko bota mais Peniel okozwa mayele te ozo ke exposer nzoto na yo boye et pa ba papa oyo yo bibiloko ni e papa na ya pasteur ko kotisa na nzoto lobi alobaki okomi marchandise na ye ba moni nzoto ya Peniel boyebi batu kombo combien bazolanda Peniel ozomona ngo eza publicité kitoko mama ya Peniel papa ya Peniel bozomona publicité wana lobaki boza complicité na bana bino botindi mwana boboti mwana mobona mokili ayaka ko séduire mokili pona ko bebisa ba vie ya batu ou quoi parce que na minute oyo vie ya Mike Kalamba eza ko beba Mike Kalamba amata kita azana cachet kitoko te azana soni azotambola na soni komona mutakala mama bana na yo pa bano bazali wana mutakala mama na bango libanda ba Kalamba ozana soni komona mwasi azaki mwasi ya chantre de l'Éternel o banda olata ba robe milai o banda kolata boimbala moko pa Peniel okomi na ba kilote wana lobi kotambola okoma lokwa mwana mwasi o Nathalie Makoma Peniel soko kebite okoma lokola ba pasteur ozolanda ba kotsaka batu ba démon lobi komela diamba ozomela soki shisha bolobaka lobi komela diamba lobi bando ko beta batonga oyo ya mabe wana ponola la pongi obosa na makambo tango okoma kana batonga wana nzoto baby yo okomi lokwa Nathalie Makoma tobali kotala yo lokwa Nathalie Makoma keba Nathalie Makoma palanda ba pasteur alandaka peka ba Denis Lesi oyo bandeko bozala na rétroviseur na ba vie na bino botalaka toujours touti wapi ozokende wapi chauffeur tant batotala voiture kuta mutu te aze benda pamba mais batie rétroviseur azotala kota uti batini bazoya na sima na yo yaya lelo atomoni mwasi moko batindiki ye ata otelemi na rabis na re ya train talaka na gauche droite nazala banani est-ce que nemi na ngai azate encore biso ba youtubers boy na chrétien ya chrétien nga mi talaka gauche droite tala mama wana batindiki ye pa ba mutu moko amonika métro ezoya tindiki ye mwasi wana heureusement métro wana etelemi ngani ata ye lelo eza nde moyo na Peniel est-ce que yo zotala sima te bamakoma bauta wapi Nathalie Makoma auta wapi mwana mwasi oyo bozomona lelo komi oyo na tieli bino foto Nathalie Makoma ye oyo Peniel na tieli yo foto peme na mwana mwasi oyo Nathalie Makoma azalaka na beauté lokola yo bamakoma oyo lelo mona bato bakoma kobenga kokumisa mabele bamakoma biso toyebaki komba famille na bango griffe batika na mokili ya mabele kaukaka tala mwa mwasi ndenge akoma
tala ndenga komi Peniel ayepe ayaka kaka pa pasteur Denis Lesi ba Denis Lesi pe batambola kana bango ateka bango ka ndenga zoteka yo yaya lelo zaki na 20 ans le année oyo okomi na 21 ans so zaki na 28 ans lelo année okomi na 29 ans ozokolo ozozonga sima te olie otala avenir abana na yo ozonga na États-Unis otala venir abana na ozongi na États-Unis otangi ba classe na yo bien osali makambo na yo ozolanda Denis Lesi yo place nini omona Denis Lesi a publié photo ya mwana na ye ya mwasi aza na bana basi na bana mibali asaka bango 20 ans batanga na poto mbongo na bango batanga na poto mbongo bandimiti yo Denis Lesi mbongo minerval yo otangisa bana na mbongo bandimite bino bandimutu bopesa ba pasteur mutu makasi Denis Lesi ti lelo aza na bandimi na église na ye mais bazomona ba bêtise azo salate un pasteur akolata kutu kilote te pasteur yo kolata kilote te pasteur faut l'exemplaire faut bomba nzoto na yo et puis ozo yamba mwana oyo zo benga ke mwana na ngai parce que za mwana no ya ndaku te ko vana na kilote wana papa na biso mais mwana ozo benga mwana no molimo aya na mini jupa mukuse mais yo papa faut l'exemplaire et puis faut kamata li puta au côté na ndako zuli puta mwasi na yo opesi ye olobi mami lata bongo vanda bongo to fanda kasi mwana no aye kotala yo te ay Denis Lesi mwana longo aye kotala yo na ndako no wana bakicha ndako na yo tango aye kotala yo wana okoye kozwa liputa te okoti na ndako lobengi mwasi na pesa mwana biso liputa lata parce que to osolola ba caméra to okangisa photo okotika pena ufanda na mwana pena ndenge wana na jipette wana mwana aza mwana epai na yo akosala mabe akoya mabe mais yo papa mtoko corriger ye nga na yebi na ba église ebele so bana ba jeune fille balati ba jupe mikuse okomona bazwi be sharpe na bango batiaka toujours na likolo boye pasteur alobi bino so bolata ba jupe na bino mikuse soit bovani na sima so vandi liboso lata sala tuke ozala scandale pa batu te che sharp nga na kota na ba église bongo pasteur azoteya mais yo olataki pantalon mwana lera yalati nini okoti olobi afeto sala pétage olati coupé oyo kosala ba photo les signes ya victoire ou bien signe ya nini ya sorcellerie obozo sala wana bino mbale victoire wana boche likolo bo gagner ni yo na Denis Lesi bozo sala ba photo bongo boche victoire bo gagner nini bo gagner loto ou bien bo gagner ba client ba coach belé na zandu ya Zanzibar place ozoteka Peniel bakoteka yo pa ya mutu ya sida ndeko lela yaya bakoteka yo na wenza basoso pesa tulaka te yaya yo impese okotula te oyipenza mpese okotula te Peniel mais tango bakododa na wenza basoso maladi oyo kozwa tuna mpese asuka wapi Zanzibar kumbangai na zando ya tipo kumbangai na zando ya tipo mama pona mbongwe mame yo bamemio na zando ya tipo et pas Denis Lesi wa motema mabe oza tata mabe atako tozaki pasteur te siko na minute pa na obengo pasteur te na obengo ka tata moko nkoni o tata moko motema mabe pona ngape ande na zaboye jeune fille aye na ndako nanga alati bongo bien sûr akolata na ye Peniel aza libre mais soka ye komi ke to kangsa photo bien eloko moboye nga mama pasteur na ko accepter bongo te telle photo mwana bien bandeko nanga botala photo Nathalie Makoma très bien bomona ndenge akoma pétage ekotela ye abandaka na bonzambe ndenge Peniel yo bandaka na bonzambe na ndaka tata na bino obali mutu ya bonzambe tala shit soko bandi na busatana ombati likolo ezaka esengo makasi me kobanda na bonzambe oshite Peniel pondo telema opupula mabele eza batu nyonso batelema te parce que biloko ba catastrophe nyonso eleki na vie na yo
o babeta na mobile o basala yo boye o babotoli yo soki bana lelo o bamutakala no ebimi penye loko pupola mabelo telema te ozo continuer kana pasteur wana donc yozo mona no gravité pasteur wana place azo memo te ozo mona bano balekaka nzela pasteur wana bamakoma lelo nde bakomi donc batonga o makoma komi komitia na nzoto drogue azo michuba ya kotobola yoso bandi ya komela yaya tango koma ya kotobola yaya wana ozolakisa wana eza misuni eza nango misuni na bagrese ekondaka na miniti onyati sida ekokonda na miniti obandi kotia batonga wa batiaka ya kotonga wana mpona kobosa na susi ekokondo na miniti penyele okoregrete vie okokanisa ntango oyo obetelaki tolo na banganda kisasa kuna yaya okoregrete zonga mutu penyele ozoketa la pasteur Denis Lesi lata bien lata pantalon na yo mwa jean na yo ya bien eziu taille na yo lata mwa robe na yo ekiti mwa na se ekosalo bien parce que wana ya bateni so oke na discothèque oke na bacamarade epuis eza bateni bavanda nango te bato ebele boye bateke bamini jupe bavanda nango na kiti te babindele balataka bateni wana ya kotelema basoira kotelema place azokende na kotelema telema nanga mais soki okomi place okovanda ndeni na jipa bon omona ozokoka te donc punition soki okovanda na Denis Lesi 2 heures du temps 1 heure du temps boosolola yo kokangaka makolo kaka boye bando okangaki makolo boye oyo kozwa na crampe mpona eyelakisa déjà oza ereste na teni na yo pourquoi kovanda leste te fotia likolo kotisa mpenza boye mpona ozoyomondaki oza aleste ekomi ndini na communauté exemple ni boolakisa bino basali na nzambe makamini boolakisa na communauté basali na nzambe nanga bozolakisa biso nini bozolakisa bana na nzambe nini penye li ozolakisa bana génération na yo nini oza exemple te onazoyeba te olingi nini telema popula mabele yaya oza yaya baleki ebele oza mwana liboso na famille na bino kutu bana liboso okoki jamais kodivorce so peut-être ozaki consciente ke nga na mwana liboso na baleki nanga naza exemplaire te nga na okodivorce te olinga kosubir kaka ezala pasi na moi maikalamba yango aza ebende anga kaka change te mibali boni ne bandeli mpe banyokola basi na bango lelo mpe bachangea ntango maikalamba ya banda obeta obi abetaka so mpe nini azalaka moyembi lelo maikalamba akomi pasteur akoki mpe kochange bacomportement na ye il fallait mpo supporte mpo oza na mwana liboso osupporte te toboyi te eza pasi tokokango singa te place okoki te okoki te ose révolte obimi na yo mais yaya zonga classe tanga baklasse na yo oza mwana mayele oza zoba te zoba mpe azalaka te munyoso soki alobi atanga atangi na ye akozwa na ye zoba azalaka te soko moto aboyi eloko nde motu ebloke mais soko olingi osala eloko wana okosala yango meme bato batangi yango nga nayebi garçon moko boye asala droit dans 10 ans baninga basalaka droit na 5 ans asala yango 10 ans chaque année abandelaka mais lelo ntango abima juriste monene avocat monene na Congo akosakana te impact sur impact baokutu basilisaka 5 ans basilisi baza na eloko te donc okoki kobandela université ndenge olingi mais ozwi mosala na yo ovandi pose mobali ya bien koya yo sikoyo komi lokola kwanga yo mona kwanga oyo balakisaka kwanga échantillon bazolakisa bato kwango eza pembe yo so mona place bateka yango te nani osomba yo bando lakisa pa bato basimbi yo bafini yo kwanga ngo ezodenda kwanga ngo eza pembe mama penda ona fina utafini tu nde baofina yo pa ba jackpota afini yo achecho boy abengani yo asali yo boy donc ba commission le quoi kwanga kwanga échantillon à la fin ba obwaka yo à la fin Denis Lesi onozomona akobwakisa yo Denis Lesi bimisa bana na yo oya yo a Denis Lesi yo bimisa biso lakisa biso bana na biso yo abasi yo bando latisa bango ndenge wana yo bando koteka bango ndenge ozoteka mwana bato bimisa biso bana na Denis Lesi tika mwana bato tika ya zonga na États-Unis zongisa na États-Unis po azoyokela yo eza nini na société oyo bandeko
papa mikolo boye bandeko basi bino bato bozala na bitida koya kokangaka bana bato ale ozwa bana bato tindaka bango bakesaki ndumba mpona baleisaka yo ozwa bana bato pesaka ka baconseil ya mabe botika misala na eza malamu te na nzambe mutu nyonso abotaka bana na ye mpona lobi basunga ye bana na ye mpe bazala kimia bana na ye mpe lobi bazala épanui ale bino bokoya wana na communauté surtout bino bapasteur boyaka koteyaka bana bato makambo mabe bokanga bana bato bazo évolue te bana bato mabala eza te bana bato baklasi bakata bana bato bambongo na bango bazwaka bakoma koya kopesa bino badime bokoma kolia bambongo bana bato bapasteur ebele bakanga bajeune bapesa bajeune baconseil malamu te surtout bafille oya kolakisa pasteur fiancé boye pasteur akolobaka ye te wana na ndimi yango te mobali wana aza mobali ya vision na yo te mobali wana uti na église nini boye na boye botulisi ba jeune fille botulisi ba jeune fille botulisi ba femme célibataire ebele communauté komi na bato ebele tala ebele babalaka te mpona bino baprofesi na bino lokuta boyaka nao arrêtez penyel yo soko koyoka te okomona kokoma ka lokola mwana wana oyo bomoi na foto wana toko bokoyoka ngai nalobaka kaka makambo ebele nalobaka na bino mpo bozalaka baingrate communauté moko ya baingrat so mpe bozalaka batasolo mbe boyaka la danoise omoi makambo olobaki ekomi lelo omoi makambo olobaki ekomi lelo soki bozalaka mpo nga lobi likambo erata te yo penye loba o divorce na pasteur divorce na pasteur oyo ozotambola na ye oyo kata ye aza mbuma mabe na société abebisa bafille ebele tala bamama koma nde bakoma ye odeni lesi abon atande esali bandeko na nga bo bamama bobatela bana na bino bokeba na bana na bino bapaster bino bato bana na bino bakenda koyemba o mwana nga yembaka na chorale na église mwana nga azali protocole ya église bino bomona bana na babalaka baprotocole wana ba église combien babala na ba église ebele batulaka na ti balongwe baprotocole baza eloko te bachantre wana bayembaka bafille wana ti eloko te moke kaka babalaka bokeba. Ce sont des enfants sacrifiés par des pasteurs, surtout sont des pasteurs, on a des pasteurs ba kisi, ba sacrifier ba vie à bana wana kaka wana nde ba osali la bango wana ba sacrifier bango. Bo ba mama bo fungo la pena miso. O mwana no ayemba ka fungo la miso. Lobana e ozui fiancé na o yaka kolakisa nga mama na o yaka kolakisa ba parents. A biso nde mutoko kene ko mimela pasteur sango ke mwana biso za déjà fiancé bani ba balaye. Mais bino bo renversa rôle. Ozui mobali na yo, ozui loko no bien, odo solana na mwasi na, o solana mama na, na tata na, yo koma na pasteur. Allez, pasteur nda ko peso conseil, yo kati conseil na pasteur ko pesa yo, pone bénéficier na. E bénéficier yo na famille non? Non. Pone bénéficier ye. A hôtel bosala makambo yonde mutu surtout ba jeune fille belé ba tangi ba classe na bango bazo so dia bambongo na bango sama bala siko bazo pesa ba dima minene pa ba pasteur alingo bala po ebike mobali wana mso ko bloquer yo a ko sepelane na église ngote o sepelane no bala te ye bo fungola miso histoire a penyel o ete ya kabino kaka ete ya kape biso ye bo fungola miso. Bo partager vidéo conseil oyo kota na kata banda ko ba parents na kata banda ko bandimi na kata banda ko batebele côté kota eza normal te yesu atikeli biso évangile a modèle aboite atakutu yesu ango ayambaka Marie de Magdala ndumba molaso. Est-ce que Marie wana bo monaka alataka jupe ande wana alataka bongo avandaka na yesu kiti moko pasteur akomi kondima po abaloba ni simplicité alozo vana ni na mwana na ekyo kiti moko te wana eza kindumba yo oso sala ba rapport sexuel na penyel na molimo pasteur Denis Lesi na oyepso physiquement boité mais spirituel oso kulalai okoma mari de nuit ya penyel bima na vie ya mwana bato motema mabe pasteur okiko kota penyel okoma mari de nuit na ye motema mabe bima na vie ya mwana bato
tika mwana bato asepangur na ndenge na ye ekomi ti na niveau boye te non inacceptable bandeko na tiki bino à bonne attendeur sali je vous love de gros bisous la danoise yaya boye beleko live together hiver obozaka boye bola bato baochauffe bino batata boya le papa venait ko na obenga bino te solitude de bomaka boya contactez la danoise na 0044 74 59 62 52 17 au benginga en tout cas nako aider yo na lokelo mobile ya bien moi ça bien live together site de rencontres pour les diasporas angolais Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. Venez vous tous, nako servir bino. Maman Lekina bino la danoise. Si c'est pour la première fois au côté na site nanga, n'hésitez pas s'abonner, fina cloche de notification et kozala bien. Ce que vous aurez sous la notification te, koyo kamte ma pasité de temps à autre au beti site nanga sous les baobala danoise au taliso Maman Leki atie eloko ou bien au KIP au désabonné ou bien au fini cloche de notification wana au longoli yango au fini yango sous pour la deuxième fois cloche wana de edaka soko zo sous ba notification te fina sous cloche wana sala lokolo bimi fina yango sous pour la deuxième fois sala lokola ozongi activer yango au banda kolanda ngai même ba live bozala bien 2022 likambo na moto te wana Maman Leki na bino la danoise. Coucou. Bye bisous.